Amen libota, amen bandimina nkolo, amen babula mina Yahweh, amen peuple de Dieu, monde entier vous tala biso na église Lobananzambe officielle, ozali chaîne officielle de l'église Lobananzambe pour la exhortation, la prédication à travers Moumotina Yimina Nkolo, secondaire spirituel prophète pour Dominique. Le vendredi 15 novembre 2024, pour la Sabino Pelisusu, Nenganini, Mobandisi, a repris enseignement Yassika. Là, il y a des gens qui ont été chaque jour, il y a des gens qui ont été et puis, il y a une orientation à travers Malobanaye, Oyo Euti, directement et pas Tata. Sans plus tarder, la régie et puis il y a réalisation, bon, pour l'Aksamuki Mobimba, Nenganini, Mobandisi, Azarobima, Pe, Kopambola, Ibota, Yabrasavi. Amen, Ibota. Amen. Ibota, merci beaucoup. Ne volanda kailoba na courage nyonso. Volanda iloba, c'est que comprendre, bezo Luka sali à vie éternelle. Bon moi ya seconde eleke nyonso. Mais pona ozwa bon moi ya seko mokili ememi batna modèle ya mokili. Na kulukaka mokili même bato bakosambelaka mpona nzambe mpo asenga demande nzambe salilanga boye kolo fungolanga boye nzambe tala bitumba toza boye moto azoyebisa nzambe mais nzambe ana besoin moto ayebisaka ye makambo te mpo nanu avant moto abotama ayebisaki ete ke nzambe ana besoin nabotama mais kolo asali kaka moto abotami demande mpe ezalaki na moto teke nkolo nakola mutu moko tene mwana moko asenga demande teke kolo ngora na kokola ou bien na botama na famille telle bien na botama sika boy. Alors pourquoi na l'église balakisi mutu ke po mutu asambela fo koloba balbi solo na mutu na nzambe mutu ozomona yete oyo solo na yendeke nini donc kolanda losambo kozwa grâce ya nzambe za kosala malamu donc mutu azosala malamu nde mutu asepelisaka yawo Péa wazo bongisele makambo nyonso na oya sengite. Donc nyonso bando ya kayo moko zo sala toujours kozana ba surprise. Bomona batu mingi bazaka mo soupir kaka na motema sali temps ebele jana mona ete oke batenkola orienté bima nani. O bimate ko zwanzelo te zwanzelo bukuta na Jean. Na to kansoka sikoyo. Sali matin. Ça sala demande que nzambe na mona na Jean, non? Ça demande très. Donc du fait que nzambe azuka vandi na kata motema na malamu zo sala vandi na kata na yo. Donc le tout oyo penser que bando yelo kata motema nde yawo yemoko a trouver solution. To propose la solution na ata ilo bazati ke boke nzambe après jeune tongo poka koliate après ko kende na kuvanda l'église na matoko non. Donc rien que ça la malamu. Et puis on va contrôler malamu pour mabe na malamu ezali. Mais mingi besoin progresser na mabe. Ba sali mabe pas sali mabe. Mais le contraire na ilo ba sali mabe zongi saka malamu. Est-ce que bazo torturer yo zongi sa malamu. Mais malamu zongi sa me kolonde akende ko frapper batwana. Donc na malamu zo sala donc ndebo za wana so mutazana mwana ne bamusu batumboli mwana po basala mwana mabe nani akonikotola mwana akutinda ke mwana ke nobunda yo moko parent okokotela mwana ndengo kubanda ko défendre mwana na mwana yemoko akokamba to oui nazana parent azo défendre ngai bien sûr que otinda mwana ba sala mabete mais ozo prodiguer mwana conseil. Ndike bozali pona olanda iloboyo rien que na malamu moto akansaka so azosala malamu bakomona ezoba non tango azosala malamu même kili bamoni ezoba mais likolo bamoni muta malamu pe tout le temps nzambe aza pembeni na yo so nzambe aza pembeni na yo okobanga eloko te donc oyebi ke nzambe ana ye longo obanga bandoki obanga ba magicien okomona biloko wana nyonso pa
parce que nzambe nde moto aza na puissance au-dessus ya toutes les puissances. Alors landa nzambe mingi bakokanisa bon nasala nano malamu natala nano pendant 6 mois après ozonga na mabe non. Donc tant ozokanisa kaka osala nano en attendant nzambe asayebi ke ozokoessaye mais oza na ona désir ya kozala toujours kodemere na mabe. Donc seigneur molimi abanda kocalculer mabe. Est-ce que ça combien de pourcentage maintenant na kati na yo? Est-ce que eza ya ko diminuer bien mabe eza ya komata? Une fois mabe eza ya komata, Satan za pembe na yo automatiquement akobanda bloquer yo. Bonheur ya Satan a se persinzo to memolimo eza coincé. Mais au moins au bonheur au moins que mtasimbi kisha komi na mbongo a réussir mitu kabanda molimo nzoto ndo yo sepela memolimo et ça bloqué et comme on a l'olate et comme on a galifelo. Amen. Les souffrances ya vie ya mutu wane kubanduza la koleka nde muta souffrir na nzoto. Ndima pasi na nzoto ope na molimo nkolo a récompenser yo. Alors mutu azo sala malamu koleka zana na yawe nzambe no elongo. Même oza wapi ata usengite il intervient. Intervention na yeza automatique. Exactement comme nous senga kolo salanga bona maboko zolenga na makolo zo bouger na nzoto na muto zo ninga na no nzamba na besoin te wana za ba grimace kolo na biso na besoin ba grimace pour ça le azape na besoin na maboko no ninga na boite non tika nzoto no evanda kimia mesala kaka malamu zo sala zo bota toujours ba surprise agréable à Yahweh. Yaba lubite tout est possible à celui qui croit. Donc ton samina kondima aton sampe na malamu aton sampe na bolingo ako souffrir mingi te botala kasi ndenge nzamba no batala bana Israël peuple ba monaki le boko na yawo malgré tout un endurcissement mutemezaki na kata bango bo mona wo traverser na ngambo yo bino nyonso bozana bitumba banguna balanda bino ebale kabwani biten mibale nzele monani mire salem ebale ekende kezolek ezochola mais ezochola te telemi ko la mire pe bo passer mais quel mystère mais quelle protection ya nzambe na bitumbo landaka yo ndengo wana nde ozala kata ba olando wapi na ebale nkola kabula ka oleki mungona pe alandi azindi ye moko. Metan ban Israël ba mona miracle ande wana bakati na ngam ba moni difficulté musu ba komo yima o Moïse o tikibiso nanzam na yo atikibiso po mai ezaki ya komela ya bienté mais ba moni miracle tout d'abord na banguna ba koma tout près pote ba simba bango me kolo bino bozolanda peuple nanga bino tout bozala englouti na mai. Mais quel miracle, mais au douter sur un problème nini. Na ozana loba na likambuka muken kola salila yo o ni osetikali zala na kondima kekosi osina buta na bible ndoko même fièvre à pamba déjà alongo di fièvre na kata mwana bakomi na bible même fièvre même maladie moko ekole kanzam na makashite toute maladie kola longo la kanyo et puis ndenge ko la salaka à partir de bondimi yo moko yeba ko mesurer intensité ya bolamu okominango mieux vaut bolamu ezalata 55% pour mabe yebi ko zanga tena mutu mais mabe ezalata na 45%. Et puis si c'est possible progresser na malamu tana 70 même 90%. Donc bamono ka malam ko bateki tambo ngana osala malam ba umona ngali kula zoba non likolo ba umona o malam likolo ba côté yo ba peso ba klo ba fleur namu klebandi mao ke oza bien na likolo bandi mayo wapeleke mieux vaut likolo bandi mayo likolo na tata ndimiyo oza pembe na ye tout le temps o ako bouger yo a bouger ya Yahweh. Donc ça l'effort na lo bape misale zo mona na ko banga kata problème moko te meko zalaka tu komitungisa bon allez ndako mebola mukato sambla to komi minui nzamba banda ko yoka minute nzamba ernio sazo yoka ernio sazo intervenir ernio sazo pema ernio se ya waza
ezate ke bola musabatu bana mwana la mukakate akomindoki no kwanza ba aventure lilo ba pesi bino ba principe bele pona osambla nzambe te ozaka ouverture na motema ko sala kaka bolamu. C'est vrai que ça bolamu tout le temps ça facilité pour mabe bandoluka ko déranger ko détruire yo pour tango sali mabe Satan aye pemben yawe assez éloigné kat na yo. Alors vous êtes obligé de faire la caramala. Misala tatezana binelo. Nota mai masali mai na gisasa. To basali mwana musali mwa akufi. Mwana musali akufi, mwana pe musakole. Bon, to sala be bon to luga cercueil. Ba kende basali ba démarche dititi bazu cercueil. Na mosika bazu yaka mama moko mundimi alubino. Nga kusukela boitata kuna bango baolela nga awa naji nalo yembo apakoloji appliquer ji achelo yembo ti basali bakomi na coin on coin kuna koto yo mama nandinga appliquer ji nalo yembo mwana zongi bo calculer sika tambo yaka ina cercueil ba mundege nini siko bakomi luka bateka cercueil bakomi ba commerçant cercueil. Amen. Mais mon dimi azui kondima asali na mayeri courage mwana do misera yawete eza misère monene il le kasi mwana zali donc une fidèle croyante nda sali misera na basali na wondi mesero ekimaki maipe mezo sali mutumoto sala na ye asala na 14e msikana zali tanto yambaka bano seke na 10 mwana kufi yaka opesa permission to tshana morgue abi zela tango na osisa musala bongo na yaka mais soki koto awa bano se moko mwana kufi awa obana ndenge maboko na mutu yo na bebio na lipambo na jwa lipambo le simbite le bo décevoir nga kolele ko bandaka ko zalawa est-ce que retenir ma surtout ba mama ozanga kolela. Mais frère à l'élite, abi d'accord, vous êtes là, nasi samusala na oyaka. Bavandi, mais depuis 10 heures, comme 12 heures, habité nasi sana musala. Mais papa, mais yondege nini kuna mama wana bakenda bakufa na olela. Alors 14 heures musala sili ayi prophète kuna bano senga depuis 10 heures que mwana kufa. Ambo mwana kufite azolala. Donc, tango koma kombo neza nani apesi kombo ne sais pas tata kaza musana yo sana kimia naso lokola apesi kombo so ikomama déjà kona boye fasango. Amen. Alors kola bikende kaka tango koma benga ye na kombo na ye nzam na biso sa ye pa ke ya kotna na hospital kuna ba mama famille ba bomi nzoto. Donc, et c'est comme à ta tonneau et à ma misokolela. Donc, quand ça a paniqué, ça toujours l'assurance. Kolo à quoi ça la peut mystère. Tant qu'il y a comme que moi là peut isoler la chambre, moi qu'on va zipper déjà. Ça parce que va zipper drap na elongi. Na hôpital, vous en avez? A komika boy na kombo ndika pesa ki a bengi na kombo ne parke kombo on a bombité. Ça compliqué. A bengi kombo yipe alobi papa dole mwana la muki directement a sengi do bino moko po comprendre na ba médecin ba bime oyo eleki nini o makambanda kupaki tiero oya ka bo benga pe azongi pe sengi dole tilelo mwana zali fo na mwana na photo wa ngaya tika mukili donc kondima bolingo na kimia na batunyo okomona misala tata. Donc nzam na biso ana makaminga bongisi po sala bana iloba. Privilège ya vérité tango landa vérité privilège nango mokolo tokolonga na mokilo po moto nyonso na temps kolongwa. Mais tomo na mboka na tata. Privilège ya lusambo mutachaka ngona mutema kochaka ke privilège nzam nanga mimbongo kolo nanga limpa kolo nanga bana kolo nanga poto non privilège kaka omona miso na tata oyo vrai véritable grâce véritable cadeau
oyo nkolo akobongisa mpona basambeli ya solo komona mboka na ya ke nyonso ya mokili ozwa yango te eza nango litili ozwi yango lelo olobi mpe esili ozwi mpe bilamba mingi babomi yo mpo ozolata trop ozwi mpe mobali ya mbongo bato bayoki zuwa biso mibali kaka bao balondaka bandunda babomi yo ozwi mpe bilia ebele ya koliaka ye sachet kitunga ezaka ya kilo biso kaka sachet ya pamba azela komona nyonso ya mokili eza nango pamba ozwi yango sava ozwi yango te mokano na yawe okoboma nzoto te lelo okokelela yango lobi mpe ozwi yango de jour au jour nkolo azala mabongisi na abongisa mpo yo ozwa lelo obien ozanga lelo mais lelo ozangi oyo azwi lelo asepeli mais lobi mpe ye mpe ozanga lobi mpe yo ozwi donc tout le temps yawe oyo aza nzambe na bino abongisi mabongisi basurprise ebele agréable oyo kutu yo okosenga te oyo yo kutu okokoenvisage te yango nabolandaka nzambe na bino po ete yawe asalela bino makambo nyonso etambola ndenge aki parce que nabo basalaka commerce moni mpe nakisasa une maman commerce ya oyo baballon batekaka tombola yatekaka tombola basombaka na ballon combien 50 000 ah ouais, c'est moins cher 150 c'est moins cher hein kuna $220 atekaka un jour mona lokola 5 heures aziko de charger appareil maman moko abimi na porte ya lupango anaye kotala yo lelo no servir moto akenda mais azazaki te akanisaki teke moto asi akenda yango kozala na bolamu kozala kimia eza bien anaye kotala yo lelo namemela bénédiction mama mokolo boye omemelanga bénédiction nini bon ça va nake otika na appareil na charger apesi mbote bien na langage ya bien ake kotika place à charger appareil azozong mama tisika oza kaka te parce que lelo mpe moi lisolo ya bien ezali mama omoni bamama bazaka on dirait salité on dirait liboma azosolane na kimia après bon merci beaucoup nde oyo komona nzambe apambola o nakoti mpona préparer nakende zando akende kosomba ballon akofungola ballon atomboli bilamba atomboli akokuta liboki ya 5 000 euros na ballon à $220 azwi 5 000 euros babomba bakanga bien 5 000 euros ça veut dire akomi na combien de ballons mpona nikundi atikaka liloba mais nalobi teke bino mpe bondo somba ballon kozwa 5 000 eza mystère na motema malamu akoma nango ata problème etoki mpona ye akipaka yango te ata ateki bien te aza kokipe te donc azwi 5 000 euros na ballon donc ça veut dire gagner koleka donc kolo azalaka na makambo mingi abongisa mpona yo oyeba te basurprise agréable yaka ebele na kati ya iloba mais eza disposé na motema kosala toujours malamu ko bateke na sali malamu tro bamonelinga te sala continuer ko bateke bon période oyo nazala mabe pesa normal non c'est une période ba fête bo bongisa bilia de ba bon vanta babanyama bangulu basoso bino pe bokoti na danse non mi balobaka bo période nzambe comprendre kaka baninga ba fête famille pe ba mingo minga pe na tala ngombo mba ngape fonali ya mandambu kolo pardonnenga non wana okoti mpenza na libulu ya Satan wana okobima lisu mpenza te parce que ça affaiblir omoni Daniel Abednego Meshaki Shadraka na ndako ya roi bachangeaki ata ide te roi alobi to banolia na bango na table na nga barapporte yango epa Daniel na bandeko na ye baninga na ye balobi non biso kaka ndunda na mai intendant roi bime sobo le bilia wana boko konda roi ko finir ga bino me ka biso ka 10 jours okomona ndunda mai na ndako roi bilia ya minene zaka na bandako wana me bango ba se nourrir ka na légumes na mai masanga kuta roi te
Alors, la bénédiction, puissance, les tondaki et pas ya Abednego Meshach Shadrach, Boyi Kampiko, Lilo Babo Landa, vous allez récompenser. Ata lelote viendra un jour. Récompense ya makambo bongisa pona nzoto na bino ekokokisama. Mais ko batiko zolanda ilo ba passe aussi la tête ekozala te passe ekozala kaka. Mais banga yango mona ngokaka pamba. Yi kampi ko landa liloba kolo akosali la bino nyosto kania landa liloba na luyengete na ki e bino na bino ko lingana kimia makasi na kata église na église bon mona loboko na yao po église muso bazaka te ngana linga frère wana te apos na pos na pembe na ite frère muso te frère wana azam tumabe to za na ite tombo za bokabwani boko kanga nzela na bino nyos. Mais ceux qui vous allez unis, beaucoup de monde na loboko na yao. Tout ce n'est pas na tata. Nous avons le tata nous a sali connaissé ma tonne pelu kumpenke mboka na bule. Na boli ngolo mnene pina boboto na yao nzamno non sapona utamsa bapona mne pisa kimia na kata libota ubi pasi no na bongo bitum sino na bongo yeba na ndo moyebi. None mo pese kimia. Emana longa pona longa salibota na yao nzamna bumoy. Pasi bitungisi miango yonde molongole anyosha mabe pona remplacer bolam na tete libota no basangula mokeli ngoya mlimo santé sali ya moko na moko lim sali bota to bata masum tata so tali mabunga hotel mazatso mokete zebule buli sali bota na bonge be kimia izarata bakona mno nke mna likole sali ya moko na moko tioton sab bolingo pe boboto no bolingo tata mwana limo santé kana likole kana pekata bon we sali ya bon sunga bango ngoya msanté sali ya moko na moko mokano ya wenzam na bomoy heko kusama na kati na libota na communist Christ na Nazareth na ngwa mimo santo libela kino bomuna seko amen. Oboto na kombo na Yesu Christ na Nazareth. Bata kaya maladi badani. Azokende hospitali sengeli na hospitali azokende hospitali nini pasi za makasi za ndako te sengeli bokende hospitali na expliquer batu motalibo sa yebanga na mondo bandaki sasa ti awa na vie na ngai ndeye donc le meilleur frère otokoli na ye na kisasa mba nazaki atana ndeko musute ta camarade musute meilleur frère colia ensemble colala ensemble des années à 15 ans donc to sali ensemble donc to zaki bon plus que les bandeko ya tata mo mama moko tito bandi banne na banne amoni sika tokena na bakishite amoni sika tokena na baventure ça fait tellement mal pour la bandoko re ko réconforter yo que landa yilo bato zana seule meilleure église oyo ko leka église oto zana ngwawa ezate tito za kutambula sali pe bomoni sika na kote na bakishite sika na kote na majite ça fait mal. Je suis content de mon ndenge tuyi oye Tosha nous sommes pour la salle. Kulabatsa bina. Amen. C'est une belle journée. Quand la longue moi c'est bon. Quand ma santé le pays les gana kimia. Quand on a iloba
but ezalaka viser but principal komona mboka na yawe olanda liloba sozo viser but charnel but nazwa na gagner na réussir na nzoto boye reperdre le tout mais mutazo compter la vie éternelle nde mutazo sambela ya malamu. Est-ce qu'on peut obtenir la vie éternelle aujourd'hui? Non. Est-ce que dans la chair, on obtient la vie éternelle? Non. Vie éternelle, chair et kolala, na jour J, on collabonne moko na moko. Même d'autres lali, mais âme et kubande revivre éternellement. Donc, c'est l'âme qui devrait être privilégiée pour nous ressembler à l'église. Mingi baye bamema batu na losambu foko ningisha maboko fo tuta makulu na mabele foko lo banzambe pesanga kolo fungolanga donc mutazo imposer nzambe volonté na ye pazo senga croyant que ye a yebité de quoi donc pour avoir besoin il connaît il sait alors on peut informer nzambe nini on n'a jamais instruit Dieu mais c'est Dieu qui connaît toutes vos pensées tous vos désirs. Mutakopesa nzambe principe te ko obligé nzambe oyo motema nozokana te mieux vaut mutotailaka yao parce que celui qui connaît votre vie ya ndenge comme à 18h yo yebite mais le créateur oyo asalaki ayebi kande bino boyeba bilamba ochela valise oyebi ke na olata oyo lobi oyebi ke na soir na okende na invitation na soirée na olata elamba tel mais elamba bilamba na mal na valise emi yebite même va chaussure et emi yebite que olata ye. Donc voilà, nous sommes comme vêtements ya nzambe oya olata sur kani era kani moment oyo abongisi. Mais comment on peut faire voir à l'homme que prière zali solo na mutu na nzambe bo solo na mutu zo mona te comment prière ezali solo te. Prière bongisaka motema sala motema kimia na batu nyonso tondisama na bolingo ntango ozala bolingo nzambe aza no pe pembeni ndenge bana oyo bazali ya babebe me baza toujours na maboko ya baparent baomema bango mafuta alingi elamba na etouche mabele te mwana so akomi deja na tâche na elamba mama azo s'empresser basokolango mwana so azolela mama komoluka cause ni mwana azolela soit cause elamba ebebe soit cause eloko ezosoye soit cause molunge donc mama azosala le nécessaire kofuye voilà sengele moto azala bongo moto azala mwana epa na nzambe. L'enfant ne peut pas obliger les parents pour parents basale boye quand mwana koma obligé baparent mwana koma impoli. Alors mwana fo azala obéissant ya mwana bakoma mwana wa botosi azangaka eloko rien que botosi rien que l'obéissance. No mwana ya kosenga mwana osenga parent aspisa par koloba mama simba mwana yo déranger trop ayo senga trop même pas moko mama mwana vandi mama mikate osombi mama lipa osombi mama uba osombi mama kwanga osombi okene mwana azo déranger yo trop. Alors andi mai lo babo déranger kan nzambe te me botal la kaka ya le programme azanango au moment opportun à kosala yango. C'est vrai que batamukili il demeure toujours à kosala mabe mais mieux vaut bien ba le ba seul principe na luka osala ta maximum ya malamu ata 55% malamu ata 45% que vous allez ya mabe mais pourvu que malamu est dominé que mabe parce que mutako ko sama kamyo sa malamu te ba moi ba mauvaise habitude que vous allez kaka ko s'attacher pour mabe s'attacher na mutu compte tenu mabe lokola etondisama na mokili na bacréature nyonso batonda na mabe nyama mbisi ndeki toujours na mabe mais la parole est venue pour te transformer que bino ozaki mabe mais yo moko sentais que j'étais colérique mais na commis très bien na commis la patience nazaki pressé mais na commis na mode tempérance nazaki koloba mais na changé quand même vie nanga et s'améliorer. Bato ya bavoisins baninga bakomona mayebu en tout cas
cet homme est devenu tellement différent de ce qu'il était auparavant. Donc directement, j'étais éloge sur eux. Et Dieu apporte beaucoup de bénédictions. Oko sambela kotote ke obando sambela mutuko ningisa tala yerer ba mon sabat. Maboko koningisa croyant que Nzambe a besoin de geste ya maboko n'a même pas besoin de ce mouvement. Makolo foi tout na toto na mabele croyant que prière d'autorité. Autorité quoi? Vous avez beaucoup de méfaits au costa l'autorité pas Satan. Oubliez pas Nzambe. Prière d'autorité, ça n'existe pas. Prière, a changé totalement. Pour ceux qui ont totalement changé, Dieu a créé. Ma communauté, Jean-Pierre bandako luka yewana Jean-Pierre nakaniso ka siko nakaniso lelo makanishi na yo Nzamba shako asia yokaki asia a prêter désir na yo pa kokisi yango. Amen. Donc Nzamba salaka na maloba ya mutalobi na munoko te. Maloba mutalobi na munoko comme commandement, on peut pas commander notre Dieu. On peut pas donner des ordres à notre Dieu, rien que l'obéissance. Ko sala malamu pour s'approcher d'Aya, que Salamabe, Yawa à s'éloigner, libosono Satan, yé pemben, a comme contourner yo, naba démonios, oya bongisi ponayo, pour babana tungisa yo. Mais tungisa ya Satan, zama pona molimo zala toujours na tourment. Mais que s'approcher de Dieu, ou bien nous allons toujours allégresse quel que soit le problème et parce que le problème tous les problèmes du monde kolo appelle sa solution naya suffit que vous avez la foi, suffit que vous avez la peine na kondima, suffit que vous avez la patience. Si vous avez la patience, moi, vous avez un problème, mais après, j'ai un peu quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça va prendre fin? Donc, on a tout allé la carrière. Si vous avez la fierté, vous avez l'abondance et la bénédiction. Vous avez toujours pour nyonso mukilité mukilitu o nyonso zo kanisa ke ye e yate ça n'a pas d'importance. Oh baninga bazwanga zwate n'enviez personne. Cause ya moko au contraire, réjouissez-vous pour cela. Parce que ndenge moko azule lo ndenge peut viendra un jour ko peut à bénir que yo. Amen. Et ça la prière on courage la kata bino. Okolo banamuno makambo belé mais ya wana besoin na ngote onyo sobimisi na munoko il n'a même pas besoin de cela. Mise en pratique aux sala yango kaka pouvoir céleste et vendre kat na nzoto pe ezoko se connecter directement na Nzambe. Pe ezoyebisa tout d'abord tata ba désir na onyos. Ne fût-ce que par vos soupirs na malamu aux sala. Soupir les comme la parfum malamu panatata pe ezotanga le tout. Donc les lecteur batina ordinateur tata ezotanga makamyo sunayo pe avant que tu ya kaya satalinyo satalina ici de sortir nango yangona vivre toujours na kondima vivre toujours na ko progresser na sala malamu nyoso sala salaire ezaka toujours accordé. Malamu mingi pe salaire mingi koyaka. Ou ko envisager kuti yangote. Donc le bateke nga souffrance bopona nini oui ya wayebi pourquoi ça perdure. Pourquoi souffrance est pour te akolisa yo na kondima. Vous allez voir ban Israël tu bazaki incrédule. Ba moni ba tala ibalo munene ndenge zali mur mi bali kaboni awa mur maye chola kena ezok chola mais maye telim sans que ba cha mur ya ba brique ba béton ya ngomoko pe boleki bokatisi
Metara miracle wana. Donc ce qui OK kuna na ngambo omoni ba difficulté mususu o regretter. O regretter to yebi oyo uto katse leki eza miracle munene. Mais ban Israël ba katisi ba moni pe ba adversaire ba zo yaka ba atteindre bango mai pe et engloutir bango na kat. Memi bango nyoso sa atamoko bika. Mais bakatisi na ngambo maya omeleza soute comme ya mabe ba komo yimaima Moïse nzambe na yo comme on se faire souffrir mais c'est que vous avez vécu comme miracle mais c'est déjà beaucoup. Mais il tenait pas compte de cela. Mais bino ni miracle ata moko ya moke ya munene peza la kate même la Bible pendant comment Jésus pendant guéri quand même na ba fièvre pamba fièvre quitter moi na ba commis ça miracle. Mais tandis que ce que vous êtes en train de vivre dans l'Oba, ils appellent miracle belé. Ce mot na moko télémi to comme une semaine miracle la dimanche. Miracle la semaine passée et vous allez même un mois pendant le témoigner yango. Mais vous bon va répéter, vous avez la courage à témoigner que. Parce qu'on dit maso que zali bolingo peso zali ozanga eloko quel que soit difficulté zali ona somo nangote. Vous avez toujours l'assurance que mon Dieu me prendra soin. Il prendra soin de moi. Donc, tant que tu as confiance et pas dans le bakisami ba point. Donc, bangaka n'est le côté. Mais progresser toujours, na kosala mala. Mingi aloba na sali mala mo mingi sans ami baloyo mais ba omone langa. Nous avons continué malamu bakomonelanga non ça là toujours atana na mukili ba sous-estimer yo sans dire rien tika ba mukili baboya yo menzamba yamba yo tokania kozaka toujours na konyonga tetale merveilleux salima na kishasa awa pe salima kama mso bazana courage au témoigner musali moko mwana kufi bachela mbeto mwana bazolela basali pe na ndenge tozaka toujours concentré bakeluka ka cercueil bazui cercueil pe bazoyaka même mondimi moko alobi no tikala boete ji atiena miso atiena zolo atiena monoko losambo loyembo mwana azongi na bomoi basali na cercueil na coin bota siko banani batondaki na wondima basali bien mondimi yemoko acheji mwana zongi na bomo cercueil tikali likola muto jebito so bagenda uteka mwana kombi ba yebisi pete senge ba pesa na pri batekela cercueil yao amen mystère mususu mwana musali asala na 14 ans 10 heures babengi musali mwana no akufi yaka opesa valto chala morgue bon bozela na zo yaka 11 heures akete ya lubi na kolela te to sisa ka musala ko sona ke awa pe mois de rangement ekozala 14 heures musala sili na koti prophète ba epsinga mwana sa kufa ki 10 heures akufi kola bia alali ana pongi kombo ne nani kombo tel d'accord epsili kolo kombo wana bokoma kuna te e stango okoma kota kaka loba kaka kombo ne benga na kombo na ye kola osala ti 14 heures comme vo docteur a moto boka meto benga ki banda 11 heures wa empêcher biso to sala misala mwana sengi to ko sana morgue aval na yo bon ça va azawa ba fungoli chambre wana ba isoler ke mwana ba chena basi a couvrir helong muriso basi ba couvrir na hospital makambo kaina akomika boya bengi na kombo marge komba weza comprendre na bosa na mwana tanga mwana ye bango na bombi yango te atalika kombo ne albi mwana asichote papa dole mutazaki akokufa na ilamba bazipiki metango bengi kande kola bikende belele na kombo na ye alamukaka papa dole merci bakamo me oyo nini tuzomona awa bino wapi église liloba wana kutu bachaka tembete misala ya est-ce que awa kozala te ekozala quand kosala mala defungula banzela ya makambo nyonso wana sozosala malamu mystère yawe kosakomplir kati na yo koba te kawo okuti maladi awo oyo kawo efuka basali kawo kaka efuka basakoli
problème kaka tokutana prophète non même na bino nde bozana kutika malade boko zana motema bolingo kati na bino yembo boyembi malade sili tala na boya liwa bate bahozonga ibongo na bombo nyonso bozana ngo donc banga raté quel que soit les problèmes au bangi au péché Satan courage mon minimiser pouvoir de Satan Yahweh aye na loboko na salili yo tokani na misala pe kola salaka nga na tekala bien te nga ba problème nga commerce le tambula te kotia ka ide wana te lelo apese ka oteka 1000 francs ça suffit lobi apese oteka 10 000 ça va pero mso ezaki na kisasa banimba ko ya azuli pambole akei kote ufungola ballon esili bazongi kosomba ateke esili bakanisa ke banozala tout le temps eza na période atindi po esalema po teka bien eza na période pe akange pa na yo po ba voisin pe bateka même quand monsieur ata yo 15 journées mboteki te mais jour après ça ki oteka ça suffit ndenge pe salemi na kisasa ndeko mo ateka ka ballon ezala 220 $. Ah ouais, 250 hein 150 000 francs. Mais là mon on est moins bien. Mais à fungoli ateka isala bané. Mais amoni mu comme ça moni pe ba membre de famille mi ba kendeke. So ba otala mutazo mona passe ba mususu ko la tinda ba d'une autre manière. À 5 heures azokende pour charger appareil pour après sa place va charger pour 7 heures avant que le musala kande zwango. Maman moko bizarre, salité a terminé du boss porte. Ah, maman na zela ki porte pesa na mbote. Oui maman, omoni bola mo pesa bien. Malgré salité, bamsu bomona mutu ya salité na porte ndako, porte lupanga komo yima. O muta salité bo auto wa. Ça bimeli kamboni ona yeko talaka yo. Merci beaucoup to pesa ni mbote. Nazokendo tika pareil va charger nga. Atelemika kozonga zongi maman ozaka okena nute na motema malamu ya gentillesse na omoni ba maman balata ka bizarre ça veut dire moto akenda maman akenda mazana social ya mwana ne kotoyo donc alandaka pe lipamboli po a bongisa akenzo lipamboli l'église asomba ballon ateki me afungola boye paquet ya 5 000 €. Na ballon, mutateka ballon ya 150 000 francs mais paquet ya 5 000 €. Non na sali. Offre ute pa na ya. Atindi a utiliser kama mo ya kenda akana susi pona ye. Lelo sikota nde akoma ke alongo na ballon ya 5 ya 200 mais a comme na 5 000 sur sombi combien de ballons. Mais ko bateke ba ballon ngwe bando ya na mbongo donc ko la tindaki yango wana. Mingi pe moko arataki bozuika ndenge wana moko arataki pona masanga mwana melaka kolangwa mama akenda a se transformer aye na modèle mususu ay kutuna mama na bango tukola sia melaki mama na bino akawa yo zotungishanga yo salite boyo sala nini hao na yele quelque chose bosomba lupango mama mwana bi yo salite boyo yele bisomba lupango ojango longwa me ayibite kayaki soki mama zala kakashi dazo ki mbongo lupang na yeli mama quelque chose bosomba lupang pona amona ba souffrir donc sala ka malamu na bo bakenda balanda kabino ba mona kabino ba yoka kabino ba accompagner kabino sozo sala malamu batu ba otungisa yo bango nde wana bakenda ka tout d'abord ko intervenir bango ba to mona bango te bango ba mona kabino ba yoka kabino sozo sala mingi malamu kola bandozala bango akotinda ka bango intervention na yo ya yambo oyo ko bando batela yo place ni sezali yo tokani hein donc sobozo prier na kosala malamu vous serez récompensé mais meilleure récompense bando chaka na kata motema salut ya vie éternelle. Vie éternelle obligatoirement finira par tomber et dormir. Pongi ya suka, mais eza pongi ya nzoto, mais âme ezo continue ko vie parce que le royaume de Dieu ezali, paradis ezali, enfer pe ezali, séjour de mort ezali.
Donc mais bino boko vanda ko tuna séjour de mort de passage ko le kazo le kaboyo basala ki moi malamu na famille oko racheta ta moko pe alandio donc to boyaka iloba te pona passe parce que passe za créature pe yao ndia kela ke sengo ndia kela ke passe ndia créa ke difficulté ndia créa ke réussite makamnyo za mukana ya landa iloba ko lembete ndebo za wana so tikeli iloba aux églises monsieur bien ensemble à l'école mais tant que ce soit toi analyse kana ko mingi pe bazala ka batika mais tuna bondenge nini ngana tika nanga bo aux églises monsieur oui na sambelaka awatro wana kena yena ku bungisa bombo ina bolanda boy balembate mais bamona ka mutalemba ki akei azongisima akao sala ya ye bango pe balanda mais mingi bo balanda bakeko pesa bombo ina bo bakenda la majorité bakenda pona kozonga sima kotika lilo bakolanda moto individu bazaki na intention koluka mbongo pena boyo ya memaki ye moko pe akota to ebite soka za église ne se tombe na akanisa kindeta tant taibo que prophète za aka kusala aventure konde sala ke aventure te so aventure kasingala usala te impossible ko sala milimo ndebo tondibo ko sala bino aventure mais ma trop et pourquoi ko sala milimo na bato aventure so gingala zana bakishna wa sabatu ba ndeko nanga moi puissance moko na zanango bino pe bolandango mais je ne peux pas m'éviter pourquoi les pasteurs font des histoires asimbiki sasimbi imaginer le bakazana onction mais lilo batona puissance ya mukili za puissance ya lukuta sa puissance négative ekubungisa bomo ya bato so lande église bacha bakishi na kati mawatro so lande église bacha bilowa bokoko na kati mawatro so lande église bacha ba magie mawatro molimo ata ya moko ekobika te ya wana bolanda nzam na bino quel que soit les problèmes quelles que soient les difficultés nkolo akolongola nyo ata longoli lelo te viendrait un jour de aussi la nienne. L'ongoli peut comme dégager. Tout est possible à celui qui kolasa il a vu non. To senge pana tata. Zamna mu tata mza salko na sema ton pel kumpenke mambo na bule. Na boli ngono menen pena boto no ya zamna mo sapno tam saba pona no. Pesa kimia na kata liboto bi pasino sa mo na mo bitumsinio subile nyo sa bo yeba na ndemo yebi yo mo pesi kimia. Limana olonga pona olongi saba pona mno poteza zamna bomoy. Bomoy no za samakati na mo za ba frères ba sœurs bazingala manangu ya no dibota basangula mukito za ma yeb samolongo eta wa siko sala maikati na bapona mne misala na utata za misala kukamwa. Leboko na nguya mbali kusala na mulende na tete kimia eza kata bapona mno limisa biso bata masimtata so tali mabunga. Nani wa hotelema azali somoketo alibule bulisa libota na bonge benekemo na likolo esali la moko na moko kimia na alikomisa la kata libota bongo tata mwana mimo santi kana likolo ezala kata bota musabo ibatela bongo pesa kimia na kata moko na moko ngoya msanto sala mokano tata eko kusama na kata na libota na komo Yesu Kristo na Nazareth ngwa mimo santo libeli bela kino na seko amen boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci beaucoup madame ka maladie. Oui, aïe. La simba, bateau de balai. Tika kaka, avant de kaka, zo ba soin wapi. Singeli hopital ya mnene. L'église, c'est un hôpital, l'église te. Singelo kota na hôpital ba soigner yo. Na hôpital ba médecin ba soigner, prière ba sali ba yo chaka kimia. Na zona na ba soigner na hôpital. Kola pesa kimia po makela zo tambula su kotonyo so na makolote. Mais kola pesa solution.
kondime ezala nde tomona nikola kosala malgré zaka ji mpe ngezi tia ebakisaka un plus mais ji toza na permission na nango te kola asalela bino mama mosusu Sengeli talanga il va soigner bien. L'hôpital va dispensaire, na hôpital est différent. Sengeli talanga soit l'hôpital militaire va soigner pas potable. Tokani? So landika boye bachaka boye lezo kende boye tilu kolonyo sobeba. Landa traitement soit l'hôpital militaire, baza ba spécialiste. OK? Landa baswena hospital nayo na mwana kimya zate mekola kusala bina kola ndalipambo nashi na treatment na hospital sawa mema mama na hospital au zako lemba pembe za mkuse depart kozala tekola kusala on a traitement besoin na hôpital na lokola ndalipambole pa basali. OK? Ça va. Mais kola sa longisio mais kola osala pour bato wana ba échoué. Bochelike pas encore. Ala nda baswe na hôpital. C'est bon, oui? Oui, miso. Landaka hôpital. Na lipambole pa basa. Kande peto mona na kola osala. OK? Amen. Zaka ya bato nyonso pona koleka te kande to mona na même na mosika. Même na mutu aleka azoleka na balabala kande to tala na boye. Kola azosa? Ata tokutani tete à tete te. Miso nde tomona na kande yawe asalaka na bino nyonso. Mwana landa baswin. Bochelike pas encore. Landa baswin na lipambole, hein? Ça va, c'est bon. Na molimo même mutazala sima kuna aposa ni place nazalite kola robikisa. Beaucoup na yawe za musika te. Ndeto zali même mutaolega na balabala. Donc on dit mais ça tout ce monde déjà. Kola battre la mort na mort. C'est bon.